Pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui dans votre émission Écoutons l'étoile de l'Afrique congolaise. Aujourd'hui, je reçois pour vous une grande étoile de la musique congolaise, Robin Omundibu, toujours dans votre site Angie 4 avec mon boss Patili Bondas, Moulonga Niamama Sandrine Bala. Je dis merci à toute l'équipe technique de Angie 4. Là, je vois déjà, je viens de m'appuyer les métis noirs et pourquoi pas mon cordon Junior Kambo. Dans les lots vraiment tokiti na kati ya résidence il y a artiste na biso étoile na biso ndeka tolobaka étoile na biso ya lelo Robin Omundibu oh déjà azo sala entrée na ye j'espère que boza vraiment content pour bana poto bosenga ki Robin Mingi avec toujours votre humble servante Samantha Ifodi lelo vraiment na kiti na siège vraiment il y a Robin Omundibu vraiment oh déjà nazo recevoir ça déjà entrée na ye restez toujours connectés branchés votre artiste est là, les stars du moment. Azawana, bonjour Mundibu. Bonjour. Voilà, nous sommes là donc avec Robin Omundibu, ndeka binomo bomona, baspe veut dire ba collection bazara bandana seti likolo. Bandana seti likolo veut dire artiste du moment. Babi toujours mikolo sukola mata coin. Histoire à bien, nous avons bien, oh, ils se bêtent partout, sukola mata coin. Robin Omundibu, bonne santé. Ouais, tout est bien. Tout est bien. Mouvement, ça va. Mouvement kitoko, famille nanga kitoko, musique ezokende bien. Et voilà quand des amours kitoko te pour tout à l'heure pour te répéter trop. Tout est beaucoup bossé trop, mais dans l'ensemble ça va, tout est bien. Voilà, tout est bien décaillé, moko artiste autoloba, et zomona na pekie, tout est bien. Robin Omundibu vraiment, lelo oyo, ba congolais bazolandao partout, en Europe, en Afrique, ba fanatique na ba olandao. Lelo so bengi ba parcours musical ya Mundibu, qui est Mundibu, Mundibu uti wapi, abandi musique quand abotami na famille musicale ou bien à la muka kineka kabinonga pe fona comme musicien donc ba vraiment parcours ya Mundibu kasi parcours en tes amours tel mes amours light to fan d'abo to sur la voilà c'est bien déjà ouais donc Robin Omundibu naza mwana lemba salongo na bandi musique na ngai na lemba na salongo kana ko répéter non nda ko na babimsu mwana na yemba na ngawana et na kota mouvement ya Doha Congo na travailler na Doha Congo après Doha Congo na longwe pa do na yeko kende et pas ya Kaluji tout Kaluji dans ça du groupe nae après ko ça na groupe nae ndé na yeko intégrer Wenge Musica Maison Mère après Wenge Musica Maison Mère ndo molelo na osala carrière solo bref parcours na ngwana. Voilà Mundibu mena kati ya Wenge Musica Maison Mère oumela ki vraiment te pena Wenge Musica Maison Mère toyebi yo kaka na vocal moko mais ni nesa ke Mundibu kaka na vocal moko comme on s'est retrouvé que lelo bimi otiki Maison Mère ki yo kaka ou bien ozaki vraiment Maison Mère zaka place moko senga kaka oleka ouais Maison Mère senga ina leka et senga na leka po ezali parmi ba orchestre au penza na linga na bando linga trop et nangono to bi que nos Maison Mère à l'école de formation fagina likana pour notre formation et na mona que na ba formation na ngekoki c'est bon il fallait quitter avant de dans le bateau il faut quitter avant qu'on te dise de quitter il faut quitter donc voilà fagina longwa po ikokai déjà pour nanga mission nangai na groupe on a pensé kokaki vocal on a moko kaka oui ça l'a bien yebani sangai. Et puis voilà quoi. Et ça là un peu histoire nanga qui a oumelate vocal comme moko et puis donc talane au salamakamo. Et ça là histoire peu force nanga donc voilà.
soki na wumela ke linga bima ndenge mususu ndepe na wumela te bima pende mususu mais na ebiki na wumela pour parce que nga côté on musique à maison mais en 2009 na longue en 2014 donc pratiquement 5 ans c'est déjà trop ouais. Robino Mundibu bafana Robino Mundibu bainga bayeba kombo ya Mundibu so bazo tala po na yo na kombo na yo kombo na Mundibu eza nom de la famille na yo ou bien eza surnom? La surnom tapé ça en ranson, c'est lui qui m'a donné le nom de Mundibu et Kaluji m'a tapé ça en kombo ya Robinho Mundibu ouera ya ko bakisa mo sali Robinho Mundibu mais ouera ranson mon tellement azara toujours phénomène na ko découvrir que non et dans koko na biso moko kota ki bo mama asape mutaba kota ba mbanza ngungu po bandibu musuba za kota ba mbanza ngungu donc voilà ngapi na za moko ba kota ba mbanza ngungu wana. Voilà, j'espère que vient nga Tisson Benz de Bundes vraiment yung totuna kimingo bande ko mitungisa mingi pona koyeba Mundibu kombo na ozwi réponse na yo. Robino Mundibu so na kokili susu koyeba à part pour le to comme un album na otu ko bimisa. Combien de singles déjà au Sali depuis le lot comme patron et groupe Naomoko? Na Sali, je crois 6 titres. Oui, ça dit des titres promotionnels. Il y a album nanga on annonce na batu ki faki bima tout est bien. Et vie tout est bien, il faut qu'il va featuring mambo belé failli tout ça là. Et comment il cause tu moi retard tellement yebike et naza mutu oyo na bandisika na ko tika terrain bongo teta on apesi batu single moko funa pesa bango on se retrouver na écart ya une année et demie déjà 6 titres promotionnels donc voilà c'est déjà presque un album et puis oyebi il va titre on peut salanga bien sala que non ba découvrir penza Robino Mundibu et sikoyo par rapport à makambo pe na banda ko zwa pa biloba loba bon na ebité sona bengo biloba loba mamba banda ko loba ke Robino zwa ka ba mission batu Robino ba chake poa Robino donc voilà misuba comment on peut s'en concerter ça ka groupe non ça ka groupe non yango na ça ki groupe na ngai na pesa on kombo chiffre na fait na monique no ba jeune on a zui ba na talent pesant ba na boulot ba pensa na boulot bon dans ce cas le ba loba ki boy ça va na tchano de côté projet wana on a banda de ya ko sa on a bat misusu to ça non o ya sika yango moni totali ke noté projet on a pesa album o to ça la peto lingeza la album te na pesi de ba single ba 2 titres on se comprendre sikoyo et son abina pesa so ba single et comme round de Robino muto ba single donc voilà ce que na lokola to sala album asikate lokola pe na pesa ba single te ça va to sala kaka bon na katika pona kozala mukuse to sa nini to saka maxi single pona ko éviter que non to benga un album pona ko éviter to benga un single donc voilà to zuka ba single ebele to sanction to benga ngo maxi single. Nakati ya chiffre 9 Robino Mundibu banzembo vraiment eza kitoko mingi oh vraiment ezo beta partout dans le monde entier voire même na Kingdom okangi Kishasa mobimba et alors tonito yeba ba nzembo nyonso wana yo moko muto composer yango bien au fréquentera pe ba parolier non na travailler na ba parolier na zana ba Leonganga ba Mobe Molondo ba Sony Maestro ba Alpha na travailler na ba parolier bien que bango bayaka na 50% yo pour bakti maïli na quoi donc voilà travers na parler toujours Robino Mundibu lelo oyo tant Robino Mundibu avandaka hotel vraiment bayaya o baleka liboso idole na yo ezana azanan o vraiment tant vando bino o vraiment na linga vraiment un jour na ko maneti yende vraiment idole na ngai ba idole na ngai baza bato nyonso penda basala musique na ngu ya musique na bango ya bien tout en na mutema comprendre ba mo ebele donc voilà tangi kombo ata ya moko sape non ngai na banda ko yoka ba vie na biso pona ko kinika lelo te na banda ko yoka ba nzembolo kwa ba bolingwele kinga wanzela ekosanga na zuwa maladie nalinga mibali kasi na suki nafuka epai na ye carte de visite pambo pesanga shungo langu isinga nawe papa libale komi kaka na bondela o elongwe kutu ko bondele komi na sambelaka mokilingo makambo ebelenga na kanisa mingi
nasengi na nzambe asunga ngai pona fanda na shongo na banda koyoka déjà depuis kuna et na yoka lisusu na bandi koyoka ba vie na biso loka ba ilo kanto comprendre ba fifi na la lite butu ya lelo mato isinzili libanda pona koyoka soki okoya ndako na ngai tondi molili donc na bandi koyoka tolongwe wana to bandi koyoka ba piroda yo bengani nga libanda ya mbula esika pongi ekokuta ngai esika nga na kolalela chéri na ngai atalo jili bébé fololo ya gracia leka mimi ilumbe tozalaki na pokwa oyo ya samedi olobi na ngai jibe mpiana to na banda koyoka ba epoko oyo na bandi koyoka lisusu tobandaki nga na ye na pasi ye utambo mwana tangwango ngai nazalaki nanu na 13 ans mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te o baninga na komisa bandeko nde banguna na ngai batielanga mitambu nzela nyonso koluka vi na nga ebeba o comprendre na bandi koyoka na bandi koyoka na bandi na yoki susu banini ba kuku kobanzanga na foto te pona sina chanja na ngai nakoma na nzoto ya mama emo nzoto ya sana nakoma se kozela liwa na ngai nazonga mabele bongo ya sen pepe molimo na nza kumba mama e voilà nayoki wana nayoka ba nini pona otaso yo Robinho naza penza muto ya écoute nayoki ba ezalaka soki na banzi likambo yango motema ekotinda ngai na misala ta mabe nayeba ata wenze bate kaka bagarson nasomba yanga garson akoma yanga ya seko zambo ezangi nyama ezali lokola mwaso ya botaka te nzambi kani ozelanga elanga boya tutumbi yango Kishasa babelelaka basi mbondo te po infidélité na basi ekoma ya kotanga o na bandi koyoka wana nayoki susu ba nayoka penza nayoka ba longa ya koseka na nonga na mona nzela mino na yo na kingozomie ngana kufelaka kufela. Voilà, j'espère que bana poto tellement belé donc Robin aza mutu ya écoute Robin ça la bienté na embela o bato yo ba format yemba voilà yemba bato ba format yo vraiment ça plaisir ya trop pour batuneti ba Jean-Pi José ba sepela monopole Katanga sepela kati ya Paris vraiment boyo ka Robin yemba po vraiment artiste eza naye à s'exprimer. Bateau ba formanga donc si on a hôtel so échelon ya bateau ba sali ki ngana za ba nzembo na bango donc voilà toye wana toye wana 365 fois de nombre ya bandoto na ngai pona yo mobiala maimbi mokolo na ngai suka ya esengo ezalaki mokolo tozalaki kokabwana na yo 2 ans plus tard conscience na ngai lamuki tout devient rose tout devient serré à ta beauté 365 fois de nombre ya bandoto na ngai pona yo mobiala maimbi. Voilà, merci beaucoup Robin Omundibu. J'espère que boss nanga pati libondas molonga ni maman Sandrine Mbala vraiment à se retrouver à ces pays pour gens qui ont bien des katolobaki. Robin Omundibu turi toko bana parcours na yo lelo comme leader pe ba difficulté ni nozokuta nango na parcours na carrière musicale. La maison a roulé ba difficulté, tout est bien. Donc voilà, nous sommes mauvais souvenir pesala. Nous sommes d'Arabie parce que biso to ba jara bato to za raso na moni likama na ebike no likama wana et vous en a témoignage nango un jour. Donc voilà, les lombu les ko betelanga na nzela peut-être mbula le betelinga pour protéger nga na nzela mo bo na banda ko kende. Comprendre et dinga donc voilà, nga tout est bien. Donc nzela na nga likama raté donc voilà, nous on a revivre na couleur tout na maison na revivre dans la maison toujours comme on a que non
bien à bien. Donc na cause attend bon net ndeza au net na salle orchestre na ngai na 25 musiciens na groupe au bana charge nanga tout répéter sali que non tam sous mona que non journée on a tam sous mona que non moi koko c'est tam sous côté bon à transporter a petit bobeta makolo. Donc voilà, donc dans cause sali que non nazangi mais ko zanga on est bien et former pas petit pour petit ba len ça peut esprit donc voilà on a len esprit donc ba mouvement tout na tangi na beta on a soit transporter. On comprendre yango ça que na lens esprit mais na bité que le kola ngana biso transporter bana ba na beta te nga penza ba zo transport so que koti ba futa maka mais jour muso so que sali que non ozangi eza normal ezangi sali que non jour on ezanga ba petit ba beta non peut makole soit ba comme na penza na kanda parce que mutu tango zo souffrir ozo comme na kanda mutu tango zo beta ma mingi ozo comme peine expérience. Donc voilà la vie c'est comme ça yango monique ngai na mesana toujours na mabe na non. Voilà, nous faisons aider Mondi Boukara pour Atombouama. Cette émission, je l'ai dédiée spécialement à LD Concept. Place vraiment ma sola qui toque Vandaka. Lino des bras, vraiment, on a dédié émission. Lino des bras, Zambé Zangi Nyama. De quoi moi si atambotama aveugle. Mais mon bala bobanga kolega liboso na ye bolumbwe bolingo na yo kandenge bo Mr. Samson mais ngai inate na zolandango lino de brasio zambe zangi nyame kokyo sunga yo atana koni ya kolambela moteke yebela o. Voilà mon vieux Didier Loma. Muto asala biso concept ya affiche. Donc yi wana muto Asmaël Vandie Belé. Donc voilà qu'on a passé bambote CD on a bomona na tibo somba ba CD wana donc muto sala concept wana ba photo wana mamona tous ces lignes de bras azali o ya biso ya mboka ça penza musana et bien ba bonne chance. Mundibu soto kokyo bana bandeko na bana papa na obobimanda kumoko relation nous yango na ba artiste mususu obobimana bango na maison mère neti ba Didier Lacoste ba Ferregola baza vraiment mingi bakabose relation nous ala yango po boza bana papa moko relation nous yango ba otokuta na tosula na ebiki relation za bien ba ope non tokuta na te tosula neti na bokuta na te bato tokutana na ndenga mikolo na ndenga lelo mikolo nde nakutana bato te me na kala nakutana na ba mikolo nakutana mutu pacho masele nakutana mutu te je crois. Et donc voilà et nayebi ke no ba oyo pe to benga na kata to monani te ces relation ya bien to koma na relation ya bien ba oyo pe to monana te to benga na kate nayebi te soki eza bien to eza mabe. Mais nayebi ke non wana bazaba ya yanga na se considère toujours petit frère na bango moleki na bango asuka parce que bango ba moninga ko botama ndenga musique wanga na bandi oyoka bango avant bango ba oyoka nga après. Donc voilà bango ba moninga ndenge na zoya. Donc voilà nga na découvrir bango ndeko découvrir na zaka toujours na bolingo mingi pona bango na ba respect belé na carrière na bango c'est la famille toi biso tout bana famille moko. Je crois que non tous aura toujours un bon terme bien que tout le monde en a raté bien que tous a raté mais nabi que non musique on a ça là non ça fierté na bango tout on peut bango pe ba o bango ba ça là que ça toujours fierté nanga. Voilà. Voilà tobeta mingi masolo ya chiffre 9 babi oizo cartonné na kati ya kin Robino Mundibu sukola mata coin tozi ba mapendo banzemba bieze belé Robino ozana producteur ou bien kaka propre effort na yo moko ndo zo bunda na pezo simba. Non na grand producteur Manu Matondo mwana mboka amona penza que non te fona soutenir musique à Congo et pour soutenir musique à Congo fona na yepa nani donc aponanga Robino Mundibu achaba mpake na Angers tout ça maxi single au chiffre 9 et je évolué bien tous en attend promotion où tu bimaya d'ici là un mois. Mais Saint-Cyr pas problème mon côté. Non pour monter en Saint-Cyr tout ça là musala moi bien tout emi ba mapendo boyebi ba mapendo boyebi ba sukola mata coin boyebi ba tiana nuboye hein. Bon so Saint-Cyr penza so balbi na sukola mata coin neti yundo za boye o lavaki na ndako na okoto zalaka oye coin na yango no.
Vraiment. En plus Mikolo toi en plus Mikolo toi en opération Sokola Matacoin. Donc voilà tout ça là ONG Nabiso Sokola Matacoin. Donc ONG wana mais danse nanzembo ça totalement différent Robin. ONG wana to banda so to fandi boye to laver to bimina ba komba veni to bandi okomba ba quartier. Donc voilà. Donc tout ça penza ONG mon Sokola Matacoin, opération Sokola Matacoin. Ba ya ba chibile hilaire, ba dula se bilele, Oscar le beau fantasme zarana biso déjà zarana Suisse. Et donc wana ba chéri to fa ba fungwa. Obi ba chéri to fa ba fungwa. Te to ana na Sokola Matacoin. Donc ONG na biso ya chiffre 9. Sikoyo to banza ba opération Sokola Matacoin. Ba opération Sokola Matacoin dezo banda. To laver ba chéri bien, ba joie bien, to laver, to ke penza na ba coin ba tinel ko komba penza donc Kinshasa penza comme propre. Pour comprendre pourquoi to bi Sokola Matacoin. On a besoin participer na cadre ya 5 chantiers ya chef de l'état. Ouais. Mon ba opération likofi. To yoka ba opération ninyo marambo belé to yoka ba opération belé. Donc voilà biso beto ya mikolo opération Sokola Matacoin. Donc voilà, et bandakala mingi te Sokoli Matacoin jeune a bien tout komi ba quartier avenue comprendre. Donc voilà kala mingi te donc pour nous l'accès batuka que no Sokola Matacoin eza et na lire musu ya bien mambo belé ya bien. Donc on ezaka ba idée ndina zakana ba Oscar le beau fantasme de toujours ba idée on et puis toujours ça dernier projet on so ba bichana nubuye zali que no chana nubuye comprendre chana nubuye soko boy ko chana buto lobelo longwana no boy kasi siko longwana no boy tiana no boy na ndenge ni wana ba mizika mike ya saite ba tiana no boy Robino Mundibo komi tana ya leka ukoma ouais attends Robino Mundibo lekati wana za arba to préparer bateau ba oza neti moi nzela na nga quoi donc ya on lobena ba chana no boy cha boy ko parce que mutu nyoso wana temps faut ça la tana donc yo so ozana nzela na soko yena nzela na hotel manzela na le belo chana no boy. Donc la vie c'est comme ça. Mon to zana bat musu bazara ba égoïste. Alinga yemo ko mutu azala yemo mbamu na gae. Bobimita musu na baninga yo olati bilamba na ondongo lata kishwana tango kutana baninga balati bien komoluka kriba makamoko boye po batu bamona ka yo ningo mi monisa mingi yango voilà. Donc mutu na mutu ana jour na ye mutu na tana ye soki otimbeli mutu azana ba comportement bongo kobuka na te lobela chana no boyedi chaboyedi chabatalanga peti bamona nga pendeni yo kaka. Donc voilà. Voilà, merci. J'espère que vous avez senti vraiment artiste à s'exprimer. Robino Mundibo vraiment na kati émission na bino à la découverte de l'étoile. Étoile na biso Afrique les loto Kitty et pas Robino Mundibo. Je dis un grand merci na batuno so ba soutenir vraiment biso mingi. Ba o ba komela ka biso, ba o ba senga ki ba lelaki Samantha il faut dire vraiment il faut looker la biso Robino, il faut Mundibo. Donc yeyo vraiment je dis un grand merci à ma tante Florence Lokinga. Florence Lokinga na Paris babi moi si moko ya kitoko o vraiment tâche na buté boya nzoto na ye. Pourquoi pas à Mogilo Lutandio l'artiste est vraiment je te dédie cette émission Didier Lomanga LD Concept Kelly Chaimak vraiment je vous dédie cette émission tozonga lisusu avec Robino Mundibo. Robino so tokoki koyeba à part orchestre nayo lelo o Mundibo o envisage rapé ko beta featuring na ndeko nayo nani ndeto mona ba américain ko mona Beyoncé abeti na Shakira abeti bolelo pe Mundibo ko beta featuring na pose attendre nayo yona bi que tout projet na ngana ya tout est bien de côté pour na banze mususu na ibando singa ba featuring penza mais album tant ba le beza album et ceux qui ba secret comme dévoiler comme soit album T. Donc voilà, album etika l'album. Tant que ça l'album, au monde que non, ba featuring ozala. Au découvrir on pour mettre batu que ozala. Mais na boina bando yo sabatu ki bu na sa featuring na mutubo, soit na sa featuring na mutubo, ou soit mutubo de ça ça les featuring. Donc album bat base là on tango ko ya. Ba surprise ozala. Mais c'est important ça bat ba consommer dans maxi single au chiffre 9 et ça déjà na terrain, na marché de disques, ba consommer ngo banzembo bien za na kati. Voilà Mundibo tango yo moko vraiment zotala Mundibo ya kala na Mundibo alelo ça va ou ça passe ou ça casse. Mundibo ya kala na Mundibo alelo évolution ça
alors bah toujours na mata toujours escalier na zoya donc voilà Robino ya kala nda sali Robino ya sika Robino oyo ya lelo akosala pe Robino oyo akozala lobi voilà. Mondibu batu musu pe balinga bayeba siège na ya répétition pe ba production nini oza nango na moi oyo pe na ne o mobimba. Répétition pour le moment to ça non coulisses awepananga. On a maxi single bimisi ka ba musicien ba kanga banzembo bien ezate que non et tout ça pensa répétition répétition parce que ko répéter na ba miso batu ezara moi bien te comme on dit moi demi concert voilà et naza na ba non répéter na Kalembelembe 230 pas maman so Daniela de Nicolo to suspendre ba activité kuna to bosser non ndenga nda po malgré maxi single chiffre 9 eza mes photos ba nous préparer pe album ekoya. Donc voilà quoi. Et il y a un moment où on a coulisses. À part ça, ma production. À part ça, tout soleil, Oscar, les beaux fantasmes. Qui faut tout le monde qui cherche pour dérangement, puis comme il y a un akou, ba master, ba nini. Et yo bigaka. Donc on a ça mutaba, tu n'aimes pas tout trop. Est-ce que tu en as posé ce que tu es maquis? Tu es maquis à ta province. Tu as ta place, mon combattant, moi maquis, mon bouille, moi quelques mois. Pour toujours penser dans l'absurde. Nous besoin qui est maquis, tandis que chiffre 9 est bêta, ba production ba concert fait bêta ma awa, ba tu ba vraiment na besoin de bino me bokin de maquis ndeni. Non, toujours bêta déjà. Na kati maquis pe to bêta. Le gona soda na province. T'es problème t'es so ba bengi biso to ke province musika t'es so ba bengi biso to yet production partout bien toi na Congo. Comprendre surtout que na province c'est ça qu'à Congo. So lingo contacter biso to ya toujours ko bêta. Contacter bino na numéro numéro na biso je crois donc wana to na rosenga et pas ya petit na pesa numéro ya CG na biso Clément Congolo to pesa ngo donc voilà quoi c'est important zali to kende maki bien que to zana maki so muto na posa ya ko contacter biso to ya ko beta to boy to za lokola ba to lingi to za lokola ba ingénieur ba sala tube comprendre tant de type ne s'opère mais jamais au le monde na katenda ko avant de expliquer ba tout que non au type nanga